Bonjour, Nabino Nyonso, vous êtes dans Stéphanie La Rose, on a La Rocho. Bienvenue encore dans La Rocho, les belles dames, Ozalinda Kunayo, bienvenue. Le naï abakola Sabino, ndengni nga chaka konso na a latin na elongi, parce que nous avons un message ebele, la recette la biso vidéo, comment ça la konso na a latin na yo. Oui, les belles dames, il y a une vidéo au pont na yum totuna kite, j'espère que vous sepeli Sabino. Comme vous voyez, toujours na moi de la femme, oui, moi de la femme, n'a nécessité de continuer toujours, bah événement pe n'a nécessité de continuer toujours, mais événement autres allez na moi souka pour na moi de la femme, ils allaient événement aux allez à Miss Congo UK, oui hein, Miss Congo UK, ils allaient le 1er avril les belles dames, ko bo sanate ko yana ko cha leaflet nango pour na yo ko mona adresse nango, pe pour na yo ko voter pour na ba basi ki toko o bazali, ah il faut moko na bango a gagné abima Miss Congo UK ngala rose na kozala wana Cynthia Kams a kozala wana basta rebelle pe ba kozala wana to bosanité de Boss Brothers ba kozala wana donc na koloba mingi te les belles dames na kotika bino moko bolanda merci maintenant ko bosona ko chana boso base ne base on zo sala ezali ya NYX Angel et on dit na ko sala na elongilelo to chaka base pour na ko protéger pour le biseau et ça bien pe maquillage na biseau et vous met là après que tu as baissé na ko kena bomba batache nanga a likolo ya mbanga na ko sala la concealer o ya palette aux ali ya marque na ko sala la couleur o ya orange na zo sa couleur à orange na couleur à jaune. Après tu vois que je éponge na biseau beauté pour na ko benda. Si on a continué à faire des teint les belles dames, on sait la fois de teint aux alliés à Revlon, et on a conseillé la fois de teint au mingi, ça bien. Et on a utilisé brosse nanga ya plat ou besoin monabo, et on a utilisé pour nettoyer la fois de teint nanga. Après que tu as fait des teint les belles dames, on a pour son nanga vraiment evandi kitoko, peut bien. Na kozo siko éponge nanga beauté pour na ko bende sous forme de teint nanga très bien. Après on a quoi que tu as contouring, on a aussi la poudre et aux alliés à poudre stick et on a aussi les alliés à black opera na couleur ya mwindu kinga et on a quoi que tu as le cola contour na elongi. Bienvenue sur La Rocho, les belles dames, Stéphanie La Rose. Après on a quoi que benda on a brosse nanga aux ali brosse à boyer ndé na quoi que ça les lango place on a salé li place on a chiba poudre nanga wana ya mwendo to nazo benda ngo teke ezo ngasima bona zo benda ngo e matalikolo oya se nazo benda ngo e kitana se na kwa pe ko benda oya zolo na brosse mon pied apropos na kocha highlighting non c'est la elegant concealer baby ke na linga concealer o mingi zaka vraiment facile pour na biso ko salela ya onde na ko salela pour na ko bimisa lumière na elongi nanga. Et nous avons benda une éponge. De belle dame, tant que vous la concealer, il faut que vous la éponge tant pour que benda la CMS nayo. Même zala sûr que éponge nayo au chango wa mai pe au camoli on so manya ceci pour benda vraiment concealer nayo très bien. Ce que nous chango mai to chango spray na biso ou bois que l'on spray et au bandi ko benda concealer na pour concealer nayo et benda na kitoko. Après nous avons benda ce concealer. Tobi makitoka Tina te e kominatina
concealer les belles dames bon ndenge elongi nanga ekomi vraiment bien. Après na koya kozongi la contour non c'est la contour na palette ezali ya slick na couleur ya mwindu. Ça fait longtemps que n'utilise yango donc on a pourquoi pas essayer yango na vidéo donc non c'est la couleur na ya mwindu na palette ya slick. Après conseil la contouring les belles dames de mon qui l'onga et bimi qui toko déjà na quoi qu'on vend ce qu'on concealer nanga on a chaki na kotika ngo boité na conseil la aux aller chercher à poudre un délai on a tout ça la bisika on a chaki concealer. Poudre nanga pona ko vendre sa concealer na parce que ko benda on kana brosse ya pamba ko benda o bien pona elongo na elongi après on a ko cha poudre pona ko vendre sa suko bloc on a nganya na tina elongi et on a ko la poudre nanga ya poussière Paps unique merci. Après qu'on vende selon l'angle pour les belles dames, on va coller la fard à jour. Na fard à jour, on va couleur na on a la deux couleurs oyo na oyo, on a mixé en together. On ça va couleur comme balai ensemble. Today is going down tonight is going down. Après les belles dames na kokota sko na engengiseli pona ngengisa matama likola matama na les belles dames nga posa ke engenga na kosela engengiseli nanga oyo nazali ya palette oyo nga ba engengiseli 4 hours na ntetona 5 hours bon na kocha engengiseli oyo na engengiseli oyo na sengisa bango mbale ensemble donc deux couleurs engengiseli oyo na 500 ensemble. Ouh. Après on a les belles dames nanga kota sko na munoko non c'est la crème nanga ozali ya marque ya Natmaf yango na ko salela. Bienvenue sur Maman Show. Après on a ko salela lip gloss nanga ya NYX donc on a ko chongo likolo. Stéphanie Lamo, c'est ta cause, Super TV. Après qu'on sait monoko les belles dames pour notre tika maquillage beauté na ko cha makeup spray pour ko vendre ça illuminanga et ou mila pour na oil et bima na ko cha spray nanga NYX. Today is going down tonight is going down. Les belles dames, ok. Bongi selongi, tobi makitoka, tinate e kominatina. Voilà les belles dames, mon de maquillage nanga esili donc ezaki pona bino batuna kingai ke oui la rose la kisa sondenge salaka highlighting na contouring na elongi donc ya monde na awalelo ko la bino comment na salaka highlighting na contouring donc monde elongi nanga vraiment ebimi les belles dames mbozo mona ke maboko nangi bimi mundu te ke elongi nanga donc attention zo tombo na misu ya koyoka sonité parce que couleur elongi nanga ezo match na couleur maboko nangai donc il faut se mettre en soutien maquillage no les belles dames maquillage ezakana pona ko bongisa biso ko bakisa implice na kati ya poso na biso ko bomba biso ba tache o tozali nango ko bomba yango na maquillage parce que elongi na yo ebima kitoko les belles dames ndebo moni elongi nanga bo les belles dames buta ndenge bimi maquillage nanga na miso eza nango belé te mais
poudre na ngai lokola evandi ngai bien na poso yango bozomona ke elongi na ngai ebimi kitoko. Merci mingi na ndenge obandi na ngai ne bande mpe bokomi na ngai na suka. Nzambe apambola bino nyonso les belles dames. Si komonike video oyo esepeli si ebakisi implice na motu na yo kobosana te ko aimer yango ko partager yango na bandeko na yo mpe na bacamarade na yo ekosala nga bien makasi kobosana te kozala abonné na chaîne na nga oyo ya La Roche Show avant obima ekosala nga bien mingi. Merci na ba boss produce, merci ni mtolandaka ngai wana tukutani à la prochaine. Tina te et Tina. Bye. Faux de teint ezalaka d'abord wana pona kokomisa biso pembe